alandela biso bato pour ba détournement trop c'est nous en avons assez marre to lembi mboka ko développer ndenge nini à qui maintenant donner la confiance après tout na kata mboka na biso pas pesa yoboy confiance tout ça non là on condamne ça moi eloko na koko pesa yo et en aucun y ça j'ai pas ministre de justice au ba nommé Europe ça peut idée tant que patriote wana kutezanga kututé vraiment son excellence pesa biso passe bakonzi ya mboka boza na souci ya mboka na biso te pona koloba bien bolingaka mboka na biso te ba politicien ya mboka bo pesa biso passe bino boza bien ba petit peuple biso ne to souffrir comment détournement tito bosoki ba pesa kité nga bolo ba bozimbongo te mais bozwa kimbongo siko loko nini zangi po bosala misala o esengelaki vraiment toyokana bien eza wana mpona ngai pene de mort po boyi ata bakangi lobi abimi eza lokola ya scénario na kati ya mboka bazosunga mokonzi ya mboka te lo yango mpe ti lelo balobelaka yango lisusu te transmettre message pas mokonzi ya justice ngai mokonzi ya mboka loi wana il faut ekota en action bavote yango mpe na ndimike bawendima yango mpe te 0/0 namonaka malheur on a la misère, donc aux gens vie misère quoi. Balobi King France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien, ota la émission bien. King France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba minte. Tout sala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous attendons la personne mon master mo ça la émission problème Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam salande makam. Allô, bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous êtes tellement ébélé sur King France Télévision. Nous sommes ici devant Arena Kinshasa, mesdames et messieurs. Vous avez détourné plus de 120 millions de dollars. Donc 120 millions de dollars, vous avez détourné. Au bateau, il y a Arena Kinshasa, va détourner. Alors, Tokiti, King France Télévision, équipe Obimba. Tokiti, tu as interview, tout le Congolais. Comment on a détournement. Mesdames et messieurs, tu sais, mingi na ministre Abiso Constant Moutamba, moi, logique que tu as détourné mon eleki tellement trop. Arena, bon, on a Arena, on a retourné à la Kinshasa, il faut que là, 3 mois en là, Yannick Wenge na Kokuta, Moussala et Katana, architecte à Kimala Mongo, plus de 120 millions de dollars au Kimalango. Alors, tu reçois la bureau micro baladeur avec Dr Julien Tokota Mola, tout le Congolais. Comment Moussala et Congo tirent aussi la tête quand on va détourner. Suivez et on se retrouve tout juste après. Ah, Toza juste devant Arena. Ah, Toza devant Arena, Toyokaki Arena, barré du travail. Il y a 3 mois, il y a un détournement, une affaire à 180 millions. Toyebite Massa. À propos du comportement, il y a des dirigeants qui ont évité comment déplorer, comment à propos de Marambo Zoleka Namboko. Bon, merci pour intervenir moi Mouké. À propos pour ça Makambo Arena, Makambo Sala. Donc il y a bien tout que bango ba travailler ba sala. Ta ba travailler ba sala, après ça ba travailler sur ba commencer à sauter oh, ba comment foutate bien té logo ya biso ya Congo. Faut que nous liboso daga ba owa ba konso ba likolo ba komo kanga bango ba komo kanga makambo ya mbongo do makambo ya navigation ya renya et qui ne sous bien soudé so na yango na ko intervenir mo muke na propos na ndenge ya evo na biso o arena na Congo et logo ba ti oza pona intérêt na biso nyonso na Congo ndi tozaleli a mais ba ti ba kinango ba sala tout et avancer et qui ndi moi liboso ke ba ça sous bazo sango sous sima na ndeba ndi à propos na ndeba bandaki na navigation nango ya construction
ne ande bakindaki na liga bakina ngati suka po evo wana etikala na biso ba congolais donc na minga olobeza te na minga olobaka ngwana ba konsi de ba soutenir ba bimisa po arene sa nini e mona na minga olobeza te afira ndeko yeli lobea te masa masa exactement c'est bon masa yeli lobea te mbote papa na biso mbote ndeko nanga journaliste toza wapi toza na kwa enseignement. Pardon, na habité kombo nani papa nanga. Kombo nanga Léon Tumba. Papa Léon Tumba, thème na biso ya lelo eza à propos ya arena. Oyebi arena ba marché zalaki mais to habité directement à rue du travail il y a 3 mois. Il paraît ba détourner une affaire à 180 millions. To habité pour na yo et bon. Ezaka ba détournement ndenge Congo et mesana bato ebele bayibaka bambongo moto aolandela bango aza te banda na ebandeli ya pouvoir ya président Félix Tshisekedi bakanga bato mosusu ebele bakota prison bamosusu bakangela bango na Brazza bakangi bango kuna baye na bango bakoti prison pas même 5 mois bato wana babimi pas même 3 mois bato wana babima kaka yango moni oyo nyonso batikali ba continuer kaka na koyiba ka mbongo muto asala bango eloko azate maloba nanga yango wana maloba no yango siko pona Constant Mutamba po bayibaka Constant Mutamba alagite siko bateli biso ministre ya justice ya sika yo conseil nino kopesa epa ya ministre na biso ya sika ya justice apopa ba réaction oyo ya bato ba osala na présence na ye mbo ministre na biso ya sika Constant Mutamba azosala musala bi po abandaki bien po nani na boyi nani makambo ya ba magistrat wo babando sala kala ya soki muto asali mabe bango bakotelaka muto wana po ba détourner bambongo muto aza na réseau bakotela yete fo bakotela kaka bato basana wo basa mbongo siko ya boyi ke makambo wana nyonso tu fo kaka asala pena musala ya ye ayepe bo ayende asala musala po abekisa Congo non n'habiter c'est non merci te mutuni alaika à propos ya arena de belé rolobate to qui réaction na yo vis-à-vis ya arena c'est bon frère to continuer aux Akin France Télévision to ana continuité thème juste pour mbote papa na ngai oui mbote papa toza pi bon toza vers 1 2 3 toza juste en face ya stade de Martyr kombo nani papa na ngai kombo na ngai monsieur Jonathan Kambamba. Monsieur Jonathan Kambamba na sur oza congolais loro la ngai ndeko oyebi sal na biso arena oyo ba travail banda ko salema subitement barré à boulot mais tozu info il paraît ba détourner 180 millions ya musala toyebi te papa nanga à propos marambo ezoleka na arena réaction na autant que congolais na marambo ezoleka na arena oyo na yebi te réaction na ezanine. Vraiment, merci beaucoup pour la question. Réponse c'est ça que biso bana mboka ngai na ne grandi vraiment à Kinshasa na congolais peine makile à 100%. Alors et parce biso passe makasi na mboka na biso Congo comment na ba détournement l'équipe vraiment donc débordé. Ils ont débordé vraiment makasi. Ba outi ko détourner à la fois passé to ki que non mbongo mo ba détourner plus de 45 millions et que karaboye o daki on a appuyé à Mayani 450 millions pour gagner la Bossani. Alors, bah détourner l'équipe vraiment. Donc il va être détourné sous mbongo belé makasi aya arena o waki osala. Et puis ça biso passe ba konza mboka. Bozana souci ya mboka na biso te. Pona koloba bien bolingaka mboka na biso te ba politicien ya mboka bo pesa biso passe bino boza bien ba petit peuple biso ne to souffrir comment détournement ti to ke na ti bo détourner na biso ba peuple bo détourner na biso mokonza mboka tala biso likambo papa to la desi po to eba ki o malamu to pesa ki o ba voir na biso à 100% to za pe desi à 100% papa. Maintenant à propos du ministre de la justice po to bi muibi mutakamara et à l'état voilà. Lelo batie ministre asika ya justice via ba marambo ye pa rokuta de ba biloko ya laki message ni no transmettre par nouveau ministre ya justice Constant Mutamba. OK. Papa en tout cas réponse tangé za boy pona papa na biso Constant Mutamba ba mbote belé vraiment
Alors papa landela justice malamu justice ya mboka oyo papa eza ya kokufa ya kosakana te tozomona mutu adetourne mbongo bakangi balakisi population nyonso ke bakangi mutu mais après quelques mois quelques années omona mutu wana bakangaki bapesa sous poste akomi ko travail en tout cas toza vraiment déçu papa Constant Mutamba tala biso makambo papa justice eke malamu te papa soki bokangi tomoni mutu akangi papa bokatele mandat tomona pe asibir peine yango oyo asalaki mais osutukaka mutu yango abimile libanda toza déçu papa toza vraiment déçu biso ba congolais. Merci King France Télévision, continuité toujours de papa. Bon, nga naza likambo koloba te mais obi oyo nazomona bazopesa mbongo mpona misala ya mboka mais bazodetourne mbongo. Bon, tokobenga ngo nini? Eza vol to déplacement ya mbongo. Donc eza kitoko te. Eza kitoko te po bozozongisa mboka nsima biso toza na besoin mboka ekende liboso. Alors vraiment to se comprendre po soki bapesaki te bolinga boloba bozwi mbongo te me bozwaki mbongo sikoyo eloko nini ezangi po bosala misala oyo esengelaki. Vraiment toyokana bien eza esengo ya koloba te me toza na posa mboka ekende liboso. Po soki mboka eke liboso ekozala bien na biso mpe bana na biso. Alors vraiment tozomona bosepelaka na esengo mboka oyo te po soki bosepelaka nango bokoki kodetourne mbongo te et surtout bozwa ide kaka wana bodetourne mbongo eza malamu te. Bolongola makanisi wana bolongola makanisi po biso sikoyo tokosala mokolo nini. Déjà bayibi okoyebisa Constant Mutamba nini ministre ya justice. Bon bokoyebisa Constant Mutamba nini oyo bino bokoloba po ayebi yango deja ke bosi boyibi mbongo. Oyebisa Constant yaza ministre ya justice na bato bayibi ye il faut aosala nini tant que ministre. Yo lokola oza ministre zwa ide ya malamu ezali te botika impunité. Puisque impunité yango ezobakisa pasi na mboka eloko ezobakisa pasi na mboka yango wana bochange mentalité bolongola makanisi ya kosala ndenge oyo bino bozosepela na yango tosepeli nango te. Toza na posa mboka ekende liboso toza na posa mboka ekende liboso. Pardon soki tozosenga bino pardon po eza droit na biso tolingi tomona réalité ya makambo po babanda kobanga kosimba mbongo ya mboka eza esengo te. Vraiment esengo eza te. Tala population nde tosouffrir souffrance ezokontinue yo kokanisa ekosila mais souffrance ezokontinue tosepeli nango te. Vraiment botia motema na bino na se bolongola ide ya koyiba mbongo wana eza vol pardon. Mbote ndeko na ngai. Oui, mbote papa. Kombo nani papa? Kombo Maître Alain. Maître Henri toza bi. Toza na Kasavubu sur avenue donc Matongé sur avenue Dibaya tout près de Prince Kasavubu. Thème na biso papa oyebi Arena oezana triomphal. Misale sali 3 mois arrêt. Il paraît va détourner 120 millions ya mbongo ya Arena. Papa nanga o déplorer comportement to éviter à vie au Congolais. Et ça tout d'abord passe. Et ça la passe makasi pona mboka na biso. Kotala que mokonzi azana souci à mboka. Mais azantouré na bato bazana société. Et surtout que moi ngana banda uluka ba voter kaka loi oya peine de mort. Neti na makambo boy. Solution kozwama. Siko boy au monde pe justice na biso incapable ba okanga pe lobi abimi libanda. Vous n'avez rien fait. C'est mieux que ba voter la loi ya peine de mort. C'est wana pona ngai peine de mort. Boy ata bakangi lobi abimi. Et ça le rôle du scénario na kati ya mboka. Bazo sunga mokonzi ya mboka te. Lo ango petit lelo balobela rango lisusu te. Transmettre un message pas mokonzi ya justice. Ngai mokonzi ya mboka loi wana il faut kota en action.
bavote yango mpe na ndimi ke bawondima yango mpe te bawondima yango te mpo bavote yango mpo bayebi ke bango moko baza bamiyibi minene bawondima bavote yango te sikoyo mboka ekokende ndenge nini tala lelo makambo na donc tomona changement ata eloko moko te mpo na ngai nazosenga na mokonzi ya mboka bavote loi ya peine de mort na makambo ya boye famille na ye babengisi bango tokata papa na bino loboko mpo adetourne mbongo mpo makala bamesana kuna te akokota kuna lobilobi magistrat moko boye bafinie mbongo oyo te nabosanaki kombo ebimi na liste muntu ake poto tala makambo vraiment ezosala pasi vraiment mpo na ngai loi ya peine de mort ekota en action comme ça famille babengisi famille na palais de la nation kuna to tozobomaki ngani adetourne mbongo solution kozwama pamba te kokomaka lelo babimisi mbongo lobi limwe naza malade bobimisaki ende ozwa traitement akimi tala baconseiller ebele ya monza mango nyonso bazokima kaka badetourne bakimi bakomi kuna bakomi obwaka bafoto kolakisa biso abotikala bokufa na bino eza soni mpo na mboka na biso en tout cas mokonzi ya mboka ntelemela likambo ya peine de mort ekota en action peine de mort nde suka na makambo fin de film yango wana donc babengi tous les deux fois boya liboso population tozosala likambo oyo mpo kentel adetourne mbongo lwa elobi boyi soki baya makasi bavote yango total baoboya kaka mpo bayebi ke bango moko baza eza pasi mokonzi ya mboka azosouffrir pour rien azosouffrir akotisaka lwa wana ekota en action solution ekozwama mpo na mboka na biso awa toza wapi boye toza ndibaya na matonge papa toana likambo ya arena oyo eza na martyr badetourne mbongo ipare 120 millions de dollars misala ekangami il y a 3 mois toyebi te bacongolais badeplore comportement toyebi te avi na yo tanke congolais okoloba nini message na yo ya nini na vi na yo nini bon merci beaucoup pour la parole bon problème nakoki koloba na makambo oyo amoni président de la république la fois passée avoir bien que la justice est malade n'est-ce pas justice est malade mais cette fois-ci je crois acte il faut te condamner avancement mboka ezate et tozo pesa président de la république moi choix oyo asali akamati atie Kosta Mutamba alandela biso bato pour ba détournement trop c'est nous en avons assez marre to lembi mboka ko développer ndenge nini à qui mena donner la confiance après tout na kata mboka na biso pas pesa ebo confiance tout ça non là on condamne ça moi eloko na koko pesa yo et anoko ya mwana kaka ça j'ai pas ministre de justice au ba nommé Europe ça peut idée tant que patriote wana kutezanga kutute vraiment son excellence Kosta Mutamba vraiment nzambe akana tango na ye toluka kitomona mutu lokola ye ata kuti bangungu feke baobundisa toki deja basango bazokobundisa ye magistrat banani bazokana ye kobanga mopepa mbuka na te eloko te bien que la voix du peuple est la voix de Dieu donc il a bien biso peuple to asima na yo ata bazonke wana bazo asima bafiti wana bapense yo kozonga asima te la kisa exemple nete à l'époque de Mobutu papa biso Tinga Ojugu magistrat moko bangisa ote anene ata magistrat kanga ye mbwana wana tobaka na chien wana na solo ya ba tolandaka yo bien a solo ya ba détourner vraiment toza lesambwa wana malamu akanga bango po biso bazo asima na yo misala osala eza kitoko spenza vraiment wana 5 sur 5 nzambe mpe likolo ayebi puise yeba toma clique moko esakanaka na babato biso population tomona passe non loko ezali mpo na population nyonso tu moyibi mpo bakanga ye un détourner il faut koka tala eloko napesa mpe nani oyo son excellence Kosta Mutamba asalela biso système oyo tomonani na Burkina Faso comprendre okangi détourner to ministre pesa biso bapeuple todiscipline yango nde likambo tootuna yango biso olingi nde ndenge wana biso mbote papa nanga mbote toza wapi toza na matonge kombo nani papa kombo na ngai Felo Jean Richard papa Felo Jean Richard awa toana likambo ya arena il paraît ba détourner mbongo misala ekangami il y a 3 mois yango so 4 mois
nayebi te take congolais papa avi na yo ya nini. Vi na nga soto bi bango miyibi de deux mots français moyibi soto na bango ba miyibi te ba détourner mais soto ki nga ba nga moyibi bakanga bango papa mais ba soto ba sa di mal à président de la République. C'est ça idée pour bayiba. Idée na nga boloko ba juger en plein air ya batu ministre ba juger en plein air devant batu pour ba ke mabezali ba tshaki moyibi ko juger bango non ayiba kita détourner ki bokeni bo China ta kene makala lobi libera non ba ke poto bazo akepo poto kutula bata ba na kona bango loba na bango wazo kangeza président de la République ezala nani bo juger bango na stade devant public to public zo mona bango bazo ba ke to beta wana mabanga bokai bango sanga la yibi tangu ba le benga muyibi mais bango ze bela mo ba yiba arene sili ele si les autres chômés mbongo njela bazolia bandile babi na kisasa bilo papa mokanga bango miyibi ngana ko bakisa mukeboye son excellence ko samutamba tango kangi bango botola bango nyonso to bayibi nyonso eza muyibi do ba bote bloko bango nyonso mituka bandako bani makale oh kona so wonde ki marque à souffrir akoma tiba silsa ata 20 à terre aussi so mal bato bavanga donc bazui le baké oh liberté provisoire et puis le te so ki bongo ah. Voilà, merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs de la 3x w.kin-france télévision. Nous sommes arrivés à la fin, j'espère que Boutou Rolanda ndenge batuba pesi ba idée na bango par rapport à détournement au salami na Yuare na Kinshasa, ndenge ba détourné 120 millions de dollars portés disparus. Monto Kimi, je crois que Bolandi ba congolais ndenge ba pesi ba idée na bango en tout cas, je crois que Okoma et pas ba Kondiamboka. Merci na confiance et fidélité bozaki tellement ébélé kota la biso la chaîne la biso Kin-France télévision, mali boso tala, vous s'abonner, aimer, partager et ça la vidéo bien parce que tout ça sur terrain toujours pour nous passer mes formations. Merci beaucoup na le boss Pladichi Yoyo, takata SB Cuisine Africa et pourquoi pas la boss Obed Nzaou nakati ya Piccadilly restaurant agence Tindi Lelo et Komi Lobby. Vous avez tellement ébélé kota la biso. Merci beaucoup l'équipe tout la Kin-France télévision à Kinshasa to à Johannesburg. D'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin-France télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin-France télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so toloba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous attendons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin-France télévision ne makam sala ne makam